biloko oyo basali ezala mbala suka. Et dans ba bango ezala mbala suka en tant que d'abord grand frère. To bunga raté. Voilà. On a pris à celle la vidéo, on a parti prêter parce que na ko aider été. Ba vérité o ya lobinde l'équipe. Yo zo benga mo vérité. Faut que ça plainte la police sur la vérité. Depuis kala loba konté pourquoi? Makambo en salobi ça ba délire. C'est du n'importe quoi. En tant que Yaya, ba retirer ba maloba na bango honneur. Ba ça une mission. Parce que ils ont quoi tout la vie à mutu. Oh via mutu na maboka nzambe. Nzambo asali kona sia sepela na été. Nzambo apesa ki opoke de poto, zaki na poto to zaki atona ko lia no vungule awa. Amatisi opoko mo finga batu musu bana mbongo te, yo mataka avion, on a quartier na bino, ça c'est l'orgueil. Les avantages, ça c'est l'orgueil. Il ose la bouger, le mot goza matin. Oko saka ere, beaucoup mba mituka ka kuna ere, mutuka tout a mutabatu. Munde la boto mukanda bazongso, ebele baya awa. Donc faites attention. Nzambe ne mutatombolo, nzambe mutapambolo. Yango lobite ke o mankele batu, o fingela batu. Même si baselo mabe, ces gens est-ce que ba priaka? En sa continue ba comédie ne sont bons. Et puis chose grave ça n'inga passe. Alors bi mukolo ba ko la liste. Ya bato ba za malade. Abi a bloqué mutuana et puis a contribué te muta benga été dans la motema mutu le cœur de l'homme. Oh le biana le on a kata motema na ye. Donc pour na ye, mami pe la robela, pour na ye, kalunga robela, abosani ke yema robela lobi. Frère, mi kiti so la ndingai. Banga nzambe na tangi la duchesse, na tangi ans. Na yebisi bino vérité. Bomi kiti sanzamba otombola bino. Honte à vous. Soli na bino en tant que bana mibali. Soli na bino en tant que bana mike. Bolobaki so mon émission mutu o oser. Ngara ndekita na oser. So bo finga ngai. Mais na sima ko finga nga, bo mona oyo boyela bino, Et puis bo suka na epela te, bolobi makamba ki lesi bien na epela, bolobela pe ba PD. So bo beta matena ki sasa a. Et un raisonnement bana mike. En tout cas, pire et simple bana mike. Te bango balimba komisa ngo guerre, mais guerre wani osala eko simba te pona nini na poto sala batama yele basakuna e bo bango ba mayele te bono mangamba sali ba mayele skondeti bango ba acte o bango ba poser baza ba benga bango banani insensé na linga ba bazoba. Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios Purim. Du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zoka. Horaire de prière 5h heure de Paris, 18h heure de Paris, 0h heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23h à l'aube. Thème: vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant notre application Android Radio Purim sur Play Store ou par notre site web www.radiopurim.com. Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zoka chaque jour sur la radio Purim à 0h heure de Paris dans la tranche de prière La bombe de nuit. Infoline plus 243 97 81 63 509 plus 243 89 64 65 819. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain
grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ces terrains se situent sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ce temple ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ce temple, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rafa ou le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Le valeur s'impose na théâtre, na musique, na politique, na vie sociale, na ba famille na biso. Franchement, je vous dis la vérité, Congolais que nous sommes, Africains que nous sommes, nous devons imposer de valeurs. Nous devons imposer de valeurs na kati ya mboka au Congo. Comment ça fait-il na kati ya église? Ba valeur ezali sous-souté. Anti-valeur est place belé na monki na kati église. Pourquoi? Na politique également. Na culture, partout, anti-valeur est place belé. Et les lots qui battent belé ba gagner vie, c'est parce que mboka na biso comme il faut valoriser ba anti-valeur. Il y a beaucoup de anti-valeurs au ba gagner vie les lots, il y a beaucoup de valeurs au yo bazo ko quand même pas qu'on s'exprimer. Il y a beaucoup de valeurs les lots bazo ko quand même pas comme ça va talent na bango parce qu'anti-valeur est place. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ensemble nous devons imposer de valeurs. Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Et ensemble, je le répète, nous devons vraiment imposer de valeurs dans tous les domaines. Mesdames et messieurs, vous nous trouvez partout. Na kati ya Nouvelle Tendance Télévision, puis na kati ya Tout Info, na PCB Nomboté. Toujours beta lelo masolo kaka ya valeur. Est-ce que Congolais nous devons continuer toujours à valoriser ba maman? Il faut toujours ba maman continuer toujours à dévaloriser ba papa. Est-ce que mutu ako respecter musala na été? Est-ce que lelo parents ça sous na droit ya koloba na moi na été parce que moi na kokende ko benga mbila pour que na mbila kangaye? Ça fait vraiment mal et ce n'est pas bon. Raison pour laquelle c'est pas facile, c'est très difficile, mais nous sommes obligés d'imposer de valeurs. Il est avec nous. Lui c'est Rondé Kita. Rendez-vous na Kitata. Rondé, bonjour. Bonjour Dona Condé. Boni. Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Océan, Mwanda, Mbisi, tout. Parce que ce jour na Mwanda, l'équipe bien? En tout cas, merci na Kobanda Liboso, il y a qu'à remercier Robert Nyondo. Un homme bien, un patron, un grand cœur, et grâce à lui, pena mon patron Lumba Ba ba côté les Maza ba côté les Mvodinga côté à Congo central bobi à Kinshasa na Nouvelle Tendance mais côté intérieur tu travailles à bel et bien à Lumba Ba le grand journaliste ba côté les Maza ba côté les Mvodinga vraiment grâce à Robert Nyondo na kene découvrir Mwanda na moni makamono na monate rien que comment on a kaka merde mais na moni pe ba action oyo mwana mbali wana salaki pour gagner na village naé village natal neska botama ala millionnaire ala mbongi belé mais toti na village natal naé tozoni pe na Mwanda parce qu'a organiser mama kamon ebelé wana to moni libulu mo banobe nga libulu akisimbi bana Mwanda ba olandanga na si ba yebi yango libulu akisimbi et vraiment banda ko ebelé ekotaki mai bato bakima ki ba musuba zonga ki suba village mais grâce à Robert Nyondo bambi mabulu wana nion surtout et sali qui est vraiment image à Mwanda et changer les sous par action ya papa na biso Robert et puis Mwanda Mobimba vraiment aza a politique aza ne politique té
ayoka mawapaza mwana mwanda akoli na mwanda ndalobi ke non nasala action o do mwanda e kumo singa kutwa kotakaka na mutane ngwa so me ko gouverner za dégâts pour na biso passe ya mboka na biso ndeko dona na yebisa kwezani ezake Kabila le père alobaki on batsaka mutu na place ba fallait batsa été bazu joueur batie na place à maçon bazu maçon batie na place à joueur yango Congo ezo bonga teti lelo mukoka ba zo dona konde ba peso RTNC bazu o baza na RTNC sikoyo ba ke pese musana yo fois sala esili mboke bongi siko lelo soki ba bindeti mboka ndenge zo tambola boye soki tobi lelo to exiger ba valeur na ba domaine nyonso est-ce que to ko retrouver batu kaka même bato baza na kati ya makamba te ba au classement au changer même na vinde na lobanga ba na vi boye na ba nzambe so ba sa classement moi si aux années peut-être aux moi si noté pour souffrir zaka batu ne ba sanga no mo ko comprendre que il fallait pas ana yé o le fou bazana o maintenant na tsai classement o classement mabe on a rendé te simba mais so na nzamba ba sa classement pena ya yé mo ke bimi boye au moins bato musu et domingue ba olongwa na ba place au bazali Rande Kita merci parce que ma commande est très capitale paix à son âme Papa Kwedi depuis Mwanda na ba yaki liwa Papa Kwedi alors pour ne pas revenir et ça Koufi déjà mais déjà tout le monde a que un artiste ce qui a Koufi est très surtout un groupe Salongo abanda pe kala ce qui a Koufi au monde a différentes émissions pour éclaircir que na ba résidence na mais toujours comprendre toujours monde à moi qui m'a moi silence mon boy na liwa Papa Kwedi cela veut dire quoi? Bon, il y a des problèmes. Il y a les bosses qui bateau théâtre, tout le monde quoi bateau moko on dirait tozo luka likambo. Tu as solo likambo. Bateau théâtre hein? Oui, bateau théâtre. Notre ça l'émission a pour na Tcheko Matondo. Voilà. Au moni qui a kufa ki na ye likambo poison, asenga ki bambongo mais ba inga ba changer ngo forme. Et comme Marie Jeanne nanani comme boy. Donc le quoi là makambe comme ba base et comme ce que ata sujet za boye ba tout le ba détourner ngo o comme poison mais tu atela ki o monta to beti matonga likamani lala ki. Voilà. Alors yango ce qu'on a likama Kwedi ba on ba kota mais ba ko kota te pour Kwedi azali mutu moko un papa sérieux aboya ko tourner ba film nzonzi pour cacher na ezali ka toujours ya ba TFC bana ba kota ba ko kota te ba comédien o ba sala ba ventir surtout termeleki makambo te mbele ba biye pa kufi na poison non moni président Lomba le kaka que non akoyaki asali sokini na mutu ne hémorragie na mutu mais ba moko ba elali et à chaque fois artiste a koufi il faut ça ma bongo président Masumu président Lombe boleki na TV bolobi maman cause ya mutu akufeli aprendre sikoyo to komona siko bato ba osanga eloko ça parce que ba luka ba analyse faut pas ça ba analyse on peut on ba analyse na ba analyse ça ba mentir parce que analyse ça so mutu tali yango à se retrouver mon biso nouvelle tendance to zakat oye oloba mais oleki na ba bureau bazo tuno ngolo ba nini il était comment bo soigner na bo discuter papa ti bon kende loba mais oya bango baleka wapi azuka micro baloli na sima botia wala ti baboni ko loba bilobela rédaction c'est exact et le côté pour eux YouTube ezaka YouTube est église, YouTube est finga na yo ndemo lingi c'est ça le problème. Donc tu comprends un peu calme à liwa Papa Kwedi c'est parce que l'artiste oya ba buzz bazo luka moya ko côté simba te yango monisco ba côté na ba sujet mususu ko bali ba étouffer sko makama matanga bali ko ba bimiselo moi c'est comme to finango sko lelo parce que bana moni ba analyse ba to ba sali fufu et là le monter na ba on ba sali émission et le remonter non événement parce que bobimi ba Tintin pena donc il y a Charlot na Milou Rande Kita avant to kota peut-être na makambo za ko leka na internet entre les comédiens comment baza ko fingana na bandito zonga suma mukesima c'est comme si eza na bato baza ko déplorer ya kota la kenon c'est pour la première fois ya komona mutu akufi mais ba loba mabe na ye mutu akufi oui bien ka sala ki mabe mais ba loba mabe na ye bato musu ba loba ke no yo loba ki mabe ya Tcheko après ko kufa na yo loba ki azala ba nyongo ya ba chaîne ma mbebele c'est comme si bimi penza malamu mingi te oui na yebaki ko malamu te et na sala ki yango bongo na nkopo na nini na linga ko laksa bato eza moni bato bazo tanga te yango mona tali émission azuma moya kangi place ka ya linga kanga ndenge bible lelo komba église bimi belé lilobe bimi armé di sali des autres dans le sampani mutuna mutawasa makambo selon compréhension na ye OK alors ce qu'on a dit compréhension la biblia pour bimisa ba église belé te le problème c'était quoi tant ba bi que météo mutatieli Tcheko poison balinga ko pesa image que c'est comme si bato théâtre baza mitema mabe bazo tela na ba poison bazo bomanaka nena yaki na bi que non bato wana pe bana ba conduite na bango o baza ko tambola na ngwa mabe na pesa exemple Dadi di Kambala na fin na ye akomé ko zora zumbonga bato tournage
asali des tournages en côté. OK. Lobi so li kamwe kweli ya mabe bobi bato théâtre batile poison balingani te. Mais bosani mabe mo. Bosani ye mo conduite na ya ngala bili wa mu na be pe na ba famille na biso. Tout ça pe na ba famille to zaka na musala te to pe na ba famille. Ba famille su baba ndoki balingate mo na bangwa bonga kene liboso. So komi ko bonga ba ko li ayope. Alors ngala be ke no botika kaka kotaka poison. Na na bi ba problème au pe tchekwa zaki na ngope o ezaki ezako makamoko professionnel na niveau kutu ya ba chaîne mais na niveau ba comédien té parce que comme ka ba théâtre ba to la tieli poison ti ba tout so comme ko mapa ba keno ezaba ba théâtre té alobe na biso d'abord mutati poison oyebe ndeni oyeba été c'est ça parce que soko oyebi c'est il fallait pour lier poison wana donc eza poison ba tieli oyeba te ba tsaka ngo kan ezaki ndenge nini lo ba okela ba église ba mpefa longo ba keno lo ba pe yango pe ba mpefa longo pe faut vérifier yango pe so ça fait message à solo parce que ba manque on a pe et bimie belé voyez donc na lo ba kité que tie quoi ça mabe parce que tie quoi sengi mbongo awa na pese mbongo Maman Denise asala nini opona ko sunga ba artiste est-ce tie quoi bénéficier ki nango na ebisaki bango pe côté na bango pe que bien que bo structuré mais bon ça va pas camera exceptionnel ce cas exceptionnel peut y bo traiter en paix awa kufi siko so bo ngebo sunga ba artiste bo sali perdre maman Oliva za quoi pas sauver Tcheko maman Oliva a sauvé vie de loin mais maman Oliva sauver Tcheko té OK ça déjà perdre pour la maman Olive a sauvé te pour la maman Olive te mauvaise pour mais pour la bureau na yé parce que ba ko communiquer les camp pe maman Olive intervenir pe abikine ba ça qui na yandi mosi vous voyez donc et comme pe ba kombo foyer ba na niveau mo peut pas intervenir rapidement. Tu vois, il y a un gars les kaki na lobela ba makama nyonso mais lokola mboka oyo yo zo mona mutauti na aéroport abimia le bio nzambe na ngana zoki juna et ça na maona mutema mboka tala niveau to ba olela mboka ke mboko muto ko zonga tawa kasi babi mboka eleki pasi mingi yango anda ko lela pona pasi eleki na mboka oui pasi ça na mboka ko pasi na mboka ya ona lobi ke mboka nini yango oyo toujours le côté ça fort toi améliorer mais et le côté libungu tout na libungu donc yo okoki ko rectifier maloba ke non ndongo loba ki peut-être ma ya moté na bi bato ba yoka ya mabe ba ebo yoka te na lobe makam na clair na lobe te ke mutabomi ko ba bi mutu so kufi baloba mabe na été na lobi na tout ça ba africain mutu so kufi ba ko loba mabe na été na bibo ya makambolo ba na loba bongo mutu so ka kufi ezaka taya mawa mais na tamba wana yo ka vana na ba masoti yo lo bananga to linga to kosa na ba congolais mais tant muta kufaka masoni ebeta mande to matanga to so neni adona kufi dona linga ba chérie lo mamate na ba réseaux sociaux na ba place ezaki bato ba ka public ba lingo lo baté à haute voix mais na si ba lo ba makambo oui bien muto na kufi na ya kufi na maladi wa kufi na boy elo mamate mais te pas ya kufa ki abaloba kini o corona e comme corona te o ni na simba kisi elo mamagite balobaka na bango Marie Missa makufa kia balobaki te voilà balobaka na bango batu ne bataka ngo kate siko soki yo na moi maloba bien ba biso to na ba verbe be soko loba to ba comprendre moment ko aloba mabe non alobaki mabete na bi frère wana lela ki soutien zo lela la fin tina mabela OK ça même ba spectacle na sunga ki mutute aitanga kufi bolibo na ba base bon ba n'importe quoi bokanga minoko botiko lobeloko to yoka mutute parce que senga ki soutien bo soutenir qui était. Merci Randekita et directement comme nous sommes obligés d'imposer le valeur dans tous les domaines comme je l'ai dit au début de l'émission. Les lots comme on a parce que souvent ils ont la ming ceux qui ça la analyse pour na ko mekape ceux qui comédie à Koufi ou bien mutumogo na kata culture à Koufi souvent tout ça la sala non analyse que non à Koufi na nini à Koufa ki ndenge nini et tout ndenge zalaka mais les lots est-ce que réellement il y a solo to qui comprendre que non ils appellent na artiste mususu baza à la hauteur bien na base il y a ba Koufa il y a artiste mususu il y a ba poison il y a ba mbasu il y a ba nini na koyoka ba makambu oyo bimi pa ndeko na biso ans que non ba tout cas ba epela baza pe à la base ya ba kufa ya makambu mabe na kati ya théâtre on peut comprendre c'est là makambu ans alobi eza ba délire c'est du n'importe quoi c'est-à-dire ans a manqué ba maman na nous respect ba maman en général voilà yami balé a manqué ene na e par rapport à âge na ebité na théâtre bangona epela nani abanda liboso parce que même biso to banda liboso batu musu bomone mukolo mais na banda théâtre musu liboso na e OK donc biso zo ba raja kula to sala ba action ebele batu asala la on mais ba ebité ke mutasala ngo rande kita balula ngayo naza awa alors troisièmement
acte à Sali et Bimisi est vraiment terre à terre. Non, est-ce que Bimisi est terre à terre ou bien la vérité ou il y a l'obine de l'équipe? Yo bien la vérité. Faut que ça plainte dans la police sur la vérité. Depuis quand la loba compte pourquoi? Ce qui est qui la vérité au ancien mon qui faut loba parce que non qui a salé émission lobi que o ya ko meka ko kota kaka makambango en c'est les vidéos. Nga za prêt à celle la vidéo. Moi je ne parle pas de ansi na vana na ina teto so la boy. Na vana to so te mais ando ina nga pe comme nga luzolo, il peut comme les ans luzolo. Mais s'il y a la vérité à dire, hein, qu'il y a comme étant analyse, nous en a parti prêté parce que nous avons aidé. Voilà. Acte Oya Sali, je le condamne depuis le lot. Il y a la richesse. Manque d'abord respect na mutosa mukolo na ene na yo mukolo. Au monde théâtre na déplorer que même respect ça susté. To banga suba mikolo to moni shit nango. Donc ndenga sa ndenga na laxi ndenga ko finga masumu ndenga ko finga lombe ndenga ko finga kimbatseke tanko ko papa lobe ndenga ko finga mama nzita pour ko finga ne mutu to za capable soki yo lobi na e papa likambo za simple soki mutu asali eloko moko o sepel na ngote la première des choses oui ko za téléphone na yo ko benga e abalobi ngo bien tel niveau na bango pena balobi ngo bien que non tant toyoki tant on a okaki ke babimisi vidéo moko na benga ki mama Kalunga na s'excuser c'est ce qu'il faut faire mais ce que tant on bosse ko sala ngo po o lobela epela pa muta mutupe boko bunda na pe bien epela pa obanga ote abanga pona poto na ote mais le to me campi ko comprendre de kita ke no bino ba comédie pe boza makambe belé ya mabebo bombela biso na cc biso ba to total la bino alors baza ba hypocrite il y a la richesse abandaki makambo on a la vérité ba théâtre nini to salaka tango yindaki pelaki moto a se retirer té oui histoire oui la richesse abaki akoloba makambo sotono to ça na ba théâtre parce que tant ba théâtre ba yela qui est pression alobaki yango susu ba ce sont des lâches siko ayeli su koloba lisusu non côté on a peut-être ba ko silikela yo ko rectifier côté on a peut-être ba ko silikela ba ko zongela lisusu mazubazu mena Bible, le diable n'a pas quelque chose, il y a une paille dans l'ail, à ça, il y a l'autre, bana na vana bangote na pe camarade na bango pété na na likamna bango pété o baroya ozongela nga pa ro balanga ba yebi pela ba sumbagana na toilette ne balobi o ba yebi ponga na yebi ansna kina ponga pela te biso kena pa pela to tourna na ekuna na mona ansage sa tournage kuna te ba masolo ka ne ba beta na masolo ndi balobaka le pongo pa zo finga em suso aketa lango le les anenga zo fingela ngote et puis la za ko futela ndaku na ba toilette ya kitoko na nini côté ya zandu wana hein. Le parent m'a bien d'accord qui toko bien foutu là pendant des années mais ko critiquer moninga ko loba na niveau d'abord na sens ni non ba vérité bango lelo baza comme na poussa ko loba vérité yo ben vérité point quelles sont de vérité non parce que bango abi eza makambo zala ki caché yango bazo bimisa yango lelo alors comment tu trouves makambo bango lelo bazo benga vérité que non ba me camper ko dévoiler parce que to bana ya richesse à premier bon ngana yebi la bango boy soki bo apena bala mibali la richesse ans bolo baba vérité bo anango. Et puis, si vous avez pélaté, vous avez les lesbiennes et pélaté, vous avez pas pédé. Si vous avez matin avec ça, pour pas pédé, vous avez cassé. Vous avez bien, vous avez pédé, pédé à combien de temps? Vous avez bien été. Il y a solo. Si on a tant que pédé, moi, je suis mon pédé, les gens qui m'ont bien nous, ça, ah, mouta, ils m'ont bien quatre naïe. Donc, on zoki ça sans pitié. Ils m'ont demandé de silicate, mouta, moi, c'est comme moi, si, il y a son sang, là, on quatre yo, au son monde va pédé, c'est comme silicate. Non, mon atteint. Non, le monde est pédé, aux syndicataires. Et pédé, c'est lembi déjà, mais quoi. Vous comprenez l'état, ça mon bal, donc, ça le rôle en taba même. Donc, au monde va forme, ça m'a même dit, ça m'a cassé au taba. Donc, c'est-à-dire, bah, mi bali, bah, ma casse. Langage de façon de parler, alors, le roi, moi, sur Robert Thomas, parce que ça m'a l'emballé. Ça m'a l'emballé, c'était. Et puis le rôle là-bas, que ça vulnérable, ça là tellement makazi pour mutuwa mais ko sekaye na ntawa na abundisa mutuwana. Ba lobi makambu ya mame pela. Ba loba pe batanga pe so ba bato ba yaki pona ko ba vérité. Ba loba vérité que na monde na biso théâtre, ils a ba pédé ba za ko na kati na ba lesbienne. Mame pela mutabimisi ba lesbienne nyos tout chef de file muko numéro 1. Bon
Pour la PD ya mibali mutabimisi yango za kingandi o azo sala showbiz o ya bande ko bima na bala mibali ya ba PD comme on est kingandi so ba pena mibali bazana poto baloba yango ba koloba te parce que ba trouver mame pela za faible ba trouver kalunga za faible yango ba sali acte wana ba pelisa moto mais moi je regrette parce que toi la matanga icône oyo fa to lela o lebo tsela biso biloko ezanga te peso sila lelo nde na sala émission lelo base dans pe sila non si ça moto non parce que na obimisa bango eloko côté na miso bato bato non oui boza biloko côté parce que eloko bosala ba sala ngombi na téléphone même la voice alors le pela boni boyo sala ngani o sala na voice mais soki dans tina chaîne et puis on mettre en garde na boy ka biloko liboso ya mi ba yesu na ozongisa na ki pe mame pela bi que non l'accent pe wese o ya bino ya potote o papa o ya papa na bino na tata na mama na bino ba ya ndako na bango o moni ke boko mosa débat ya bana mike. Parce que si vous êtes artiste, tout à l'heure, pas les Nigériens, les Ivoiriens, les Gourou, ça, niveau. Parce que cette histoire, mon qu'il est là, dango. Bato baza bena bato interpréter balingala baso ko interpréter les bango ba ko balo bela mamba ba wese makambo zanga tina o abomisaka yoka makambo lobi alobi ke o mame pela ndenga zawana bambaso azwaka ezali ya bambanda oya ba lesbienne mais c'est faux soki mbasu wana eza bambanda voilà mais komika to continuer ndeti makambo bambaso wana kena mbaso aliboso eza mwasi ya bato abotolaka ya mwasi alibala deuxième mbasu ezali a tout un tsaki basimi balende moko abwakeli mais pendant que biso toyebi keza nango malade abwakeli et puis bango pe babi batinda ki pe mbongo pona mbasu wana ebika donc eza ba révélation un peu compliqué mais yoka siko yoka raisonnement mutu loko babwakela ki mbasu et pas ya mbanda na ye donc maman lifa ko salisa te akufa ya bongo bible sengi biso bongo soki mutazo ata sali mabe ki akomo ke na faiblesse akufa to achever akufa ya bongo et un raisonnement banamiqué. En tout cas, pire et simple banamiqué. Pour soutenir la duchesse. Rôle à théâtre, oui, on dit mais ça va bien. Mais oui, qui encourage à rappeler et qui a un côté positif, d'un côté négatif, il y a rôle au mounina, il y a pas PD. Ce qui est pédé, ça PD, lesbienne, il y a solo. Ce qu'il y a la duchesse, rôle à jouer à rôle. Il y a pas PD. Il y a pas PD, oui. So, ça, il y a ma terre, on jouer pour PD, ma copie, tu vois, rôle à jouer sur un film à intervenir et puis effacer pour que tout le monde mais le roi ça l'école va pédé pour comment et pendant que les joueurs battent la paix bon et l'andara pe na bébélé il est pas ça parmi cause ya makambwana mais il y a le bien vérité te pour ça bien mukolo ba ko beba na pena as pas ko songela pe na makambwana donc boza fondé te mutaza kana droit chemin mutaza ka fondé alors makambo tika lindenge wana papa to moni l'histoire ba wenge wenge bakabwana ki ba finga na awa basala ba émission le comique Amadou Djabir asangisi bango ba yokana ba komi ko nié makambo so ba finga na ka oh non we razaka mninga na nga jibe kamaradi na nga kutu pona so diplôme boye we ka mutekena ko tikanga mais boza ko swala boloba kango te ce que vous faites aujourd'hui boye bité lobi nango ba image etikala omoni wenge lelo ba image mingi ezate komo la kisanga place wera finga jibe la kisanga place jibe ya finga wera la kisanga place blaise boula sala boye mais on avait certaines images e banda ko ba mabe ya bato la basala kisiko lelo ba yokani siko série a wenge ko baza mo épargné pour réseaux sociaux zaki na plaire à boité voilà lelo so en plaire ezaka ba image zo tikala makambo zo tikala siko bolobi makambo wana lobi boza sûr que tout le monde a bino na epelate so tout le monde bino na epela en tout cas mawana bino atwa bokana ka ennemi libela ti bokufa bokota sa mabele mais so bokozwa leçon bongo mona suka emene na papa Wemba bongo mona suka ya Kofi na papa Wemba et comme que ana matanga na été pour lobalaka te siko image wala mokilete ibino bosuka maté siko bino bo sala ngolelo mutu nosu il faut le cas sauver bon moina ke lobby so ki Kofi akena bisika malamu mais na makambo bo sa sauver le Kofi parce que bible pesi biso binemi na mutute mais nde bo sa ndengona bokomi bayini boyinani bokabwani bosolate est-ce que voilà pour ça lolate ndenge mutu Israël kon soki Israël mutu mbalo ba yesi la gagner soki y a affaire à soki nini hein à perdre nani siko rande kita to lelo to benga yango ndenge nini to komi na guerre ozali ya ba comédien oyo bazali na poto
na ba comédienne o bazali na Kinshasa de guerre on est salami ba déclencher yango to ndenge ni eza guerre te bango balimba komisa ngo guerre mais guerre wana ozala eko simba te pona nini na poto eza na batama yele bazakuna e bo bango ba mayele te bona makambo asali ba mayele kwa seza nini mayele ezali état oyo muto azali ko réfléchir état oyo muto azali ko sala avance la action na ye nde bazo définir ka type aza mayele parce que tal avance la bolo oni asali soki yo sali bongo te ba robengo nani eza état oyo muto yango tokoma ba difficulté obina muto za zobo fingi ngai mais tant la bible jésus a dit insensé za nani eza zobat parce que eza zoba oyo ya acte oyo commettre donc eza qualificatif oyibi ba robengo nani moyibi yo commettre buzoba oza zoba mais babite ko oza zoba ne obotama tshoko kufa non oza zoba na acte oyo posé à la prochaine fois poser acte malamu obenga mazoba te mais biso lokola to classe eza ngwa ko kufa na Congo oyo et que afinginga mais Jésus a dit ça va connaître insensé na kozana bino jusqu'à quand bazoba non zana bino titango nini so ndeti bango ba acte o bango ba poser baza ba benga bango banani insensé na linga bango bazoba. Voilà, obi ezali guerre te oyo bango ba déclencher mais ba déclencher te parce que na poto tant ko kwa sakuna papa Albert René Molinga Kimbanteke ngadiada azakuna asité comment ngadiada mais ngadiada tant ba voice ba pesi ngadiada raison na mamba epela ça c'est être insensé ngadiada yemo kwa saki ba voice abiki saki yete ba imita ki voix n'est pas siko yo yesu ko ba no pesi ngadiada raison c'est ko ma yeta et c'est pour ça boke na gauche à droite o pesa ngadiada raison likamu o ngadiada ça à démentir ngo abiki zaki ngati tu vois Apo Firenze Linkoy azakuna na poto Janifa azakuna na poto batama yelo bazake mitu esalaka bakoko kotsa maka baba na mike baza lokote baba Willy Mambo bazakuna baba Mongita baba Kokodia Nzombo baba nani onani Mangobo bazakuna ayoke yo la duchesse na ansiboke kotsa bango na makamwa po balingine ba mema na ninga conflit conflit bolinga bo mema bozo bateke ba combattant déjà toyoka te na bango babokechu bazo betaka te bazo kanga bato beta te na poto so liwe ko masiko na bata théâtre même so bakeba jouer te ba sai bakenda poto basala mo bakam na bango bakipa bango te so liwe rêver esprit mo bekutu elala ki nango mulimo mo elali nango la muka conflit to na conflit ya kongo na poto monte ezala te ya mibale conflit ba lukande ezali ya ba mama ya théâtre na bana mibale ya théâtre parce que tant ba bimisi ba lesbienne bana basi mo zo sake ba pede bazali alors et comme est-ce que guerre ne ya bana mibali na bana ya bana mibali ce que kozala marbe ke mo mbali wana o bomona ka wana nzoka ndasala ka pe président Masumu alobango bi ye mona to mono ki pe na simone ye wana ndire je fungo mo munene ndire pe ye pe ba sala ka ye pe na mibali mais malgré azo mela ya basi mais na simone pe lobi pe donc fait pas remarquer baba biloka bana mais aza victime nango oza président ya bato mitozo sala na bato mitozo sala te aza victime nango il pleure chaque jour allez la mikolo nyonso à chaque réunion la biso NTPC papa Masumu pleure il explique des choses ba yo kakate lo baba kene na simanda ko simba kisi bima jouer c'est fini tout ça on a théâtre tout ça théâtre on peut papa on peut ça bon tante on va que o ezala kate mais ba on ba ko imposer parce que mboka na biso ndenge papa mbalba chance lo pamba so rande kita na monde ngo ya bino ya théâtre to lo ba que respect à la raté entre mikolo na bana miki entre basna bali respect à la raté respect ezate na ba domaine nyonso tozomo na ngo lelo na ba couche nyonso na politique respect ezate Congo bebisa nyonso na politique respect ezate na musique respect ezate yo mona babangana omona ka wera banga ka kofi so ba problème wana elingo za résolu pourquoi elingo za résolu ndenge nini plutôt soki ba plateforme na biso to saka nango ezaka pena na ba responsabilité nango nyonso ni ngoza na valeur combien de fois nani frère Patrice alingi a suspendre ba mission o basali ba bi ba Matu Samuel banani oye banani banobo yango ba pasteur siko ordre ko tande nini AMCC ba bi ke non biso za ba yembi lokwa to moni Matu Samuel
vidéo moko ebimi ya mabebo Mike Kalamba vidéo mo bi Moïse Mbie vidéo mo bi to ko vendre ça nze moné ko lekation na chaîne mo té pendant quelque temps tu observer puis tu sais na observation so to mona changer conduite to likamo to moni après to tsango muto ro bimanga pasteur na ye yo ke le couper ça ye ozanani akubeta na seka akubeta total yo yaka na seka siko yaka kuno ya kubakio abeta te akubeta. Donc, passer la place à tia ordre, il y a quelqu'un encouragé mon tamabé. Désolé, dans la lolenge nyonso, si ko mutu wa yoka azati. Nani ayana nani. En tout cas, merci na vie Jolino Kezoa. Ya mu défend ici ko zali. Alors ba ke lo moko nani ayana nani asala nani. To banga nzambe to banga pe yo. Ce qu'on rend quitte à ceux qui te le bito mais capé qu'on soit moi ba droit de réponse il y a épée là alobaki que makambo oyo amoni bande kona ya mibali ba osala les lokola baza ba produit fini ba moni loko ya kosala tende peut-être baye ko se pencher na komwa épée là pour me camper ko sala ba me camper peut-être ko zongela ba succès na bango mais to yebi que la duchesse na ans baza batteur basala comme ça na bango bien papa eloko et là, je suis artiste en ligne. Et ça quoi? Succès, autre bas succès. Voilà. Où est la salle qui est mon où est la salle qui est mon où est la siko? Yo ko banga ke où est la aleki fali na succès lelo. O ko banga ke où est la aleki fait. Oh, na mito fali aleki na succès. Ba leki bango na succès, mais siko yo bango baba mikolo o basi ba vanda baba misisa. Voilà. Donc muto ko boucher bango azate. OK. Parce que ba madesu na ba pundo madesu na ba fumbwa. Yo ko bima o ngai kikala kasame. Yeba ke fumbwa pe azawa na yo leka okoyo binyonga loto kwa gene soki o sexe texte soki nini kibuki soki nini soki tolo pasi mais o nga bombe yeba pe loto kope azali skol bazali premise bazali. OK. Donc ba vanda na bango calme bazali facilité bazali bazo vivre so ba tepe bombo sepelipe o meli po langwe pe. Vous comprenez? Mais pour un succès, ba makambo ba jibe ba salate, ba mona ba événement oyo ba grand mission ba salate pour ba botami lobby awa. Maintenant bango so ba mona ka fali, amona ya mona ka oya so mona. Mais bité ka fa bango ba kingani bazaki. Ça pe na ba tumo ba sa ba vieillard, ba to ba mona, so ningo ke na ba mon ba we umela. Ba ko za mikolo za ba ko ba beta ba ancien succès. Voilà. Mokolo na koku fanani o maka ba père mo ba vanel bato obi bato ba sérieux bo ba vanel ndeni soka tiki ba kuneni soka ba zobeta soki simba mama na mabele ayo kama on de kita to so ba to o mona te tikana lo bate to ba si jena biso chaîne bato ba fashion ba za kuna simba na o moni ba mikolo ba vanel na réflexion ba si ba vanel makambu. Bon, ça on te au kabilo ka kalata tout ça là tanga mobutu en tout cas tout ça kana ba gloire voilà parce qu'il y a une nostalgie. Alors par rapport il y a oyo comme droit de réponse à moment il péné autour autour na mutuna que alobi peut-être ça manque à succès na manque ya kosala ya kozanga makambo ya kosala nde baye ko se pencher na kombo appeler parce que bango peut ba loba ke ya za succès babenga ke na ba film té ya mwana adiembeli bango yebe ko to azong c'est ba même chose or ya mwana likambuté parce que émission peut ça succès émission ya film té émission de la même émission au lobby non likam parce que so to bito zonga sko bon dona tout ça ce démarche tout ça on a début à likam Nathalie émission Kalunga na moni Kalunga mabe alobité Kalunga alobaki lokola na comédie moko boy et comme moi bébé basimbi moine non alobi afinga nga na selongi mabe afingi mwana ngai mabe boy nga la di Kalunga alobi boy ansi afingi ngai naza elongi mabe mais biso nyonso nde toza boy soko tali ba lobby na biso bilongi na biso ya kido afinga nga Kalunga lelo te pour lelo déjà ba make up et côté déjà donc naza déjà Android mais elongi ya kala wana pe mutu nyonso soko soko se elongi ya kala au moins la elongi pe ezaki mabe pona ta wana ezaki ndenge wana mais elo mona sepe ezapeke mwana na boti na moni tokokana na ye voilà so aise Kalunga bi bakokana na ye na le passé to bakokana na le présent parce que Kalunga parle de présent abi ke tokokana na ye tokokana na ye te tokokana na ye sikoyo nga kama yo elongo nga zo finga na mwana tokokana kama yo nzambe ninga seke nga na mwana elongo kokani komi ya fingi mwana okotsa mwana eza ba n'importe quoi akoti mwana likamute et puis la soka koti yango biso tout ça ba analyse ya likambo c'est qu'on finga biso so afinga na on s'en fout de ça afinga na parce que soka lande mission biso to finga été to talisa indi qu'il fallait pas ko kende boy fallait pas ko sala boy et puis là niveau afingeli ba ko sala moté et ça linga pasi na motema
esalinga passe na motema babepela milaka diamba epela mutaya na makambo wana eza na terre moko mbala milaka diamba niveau mona epela atanga komona obeta ye atanga komona ye toyebi ye avant tournage amelaka diamba ndenge epela avant tournage amelaka diamba est-ce que likambo ya diamba eza likambo ya komona ngo soni oyebi balobaki noka ya no musique Bob Marley aza yoyebi Bob Marley aza mutu moke na mokili oyo kombe bamelaka diamba natanga na bamusicien oyo ye azofinga epela toyebi bamisi ya vive la musika naloba noka vive la musique ezali dépôt ya bato bamelaka diamba esika baprofesseur ya diamba il ne faut pas comparer epela azali mwana mwasi aza mwana mobali te diamba biso ezala ya mwana mwasi na mwana mobali non par rapport que non vivre la musique tout le monde a bana mibali mais epela aza mwana mobali vivre la musique ezaka bana mibali non pour dire que epela azali mwana mwasi te epela aza mwana mobali te aza mwana mwasi diamba eza mpona mwana mwasi te eza mpona mwana mobali te tozo ko encourager pe diamba te parce que diamba ezali bapekisa ngo na l'état parce que ozo melango dose ni ozo melango bapekisa ngo na tina mais nzambe mutasala diamba ayebi tina diamba ngana mela diamba e multiplier kaka oyo mutu aza nango yo mela na mela diamba OK na mela diamba na mona makamba diamba ti yo mela kaka oki nabi omoni nenge omoni défaut za na mela diamba e comme ti lo mela kaka na mela diamba na biteke na melaka diamba OK na mela diamba na mona makambo esalanga na bite lokola nga mo déjà na mutu mutu déjà ndenge na sala ba théâtre déjà mutu théâtre déjà mutu déjà 50% eza déjà ninga na mo muke pona mampo ça bino nyonso ba théâtre tout ba mo mitu ya e ninga ni te ya libomat so tu ninga ni ndenge ni na sala makomba mamto sala mutu muso ko sala ngote voilà otemi liboso batu boye ozo sexa bango otemi liboso batu bolati libumundeti mbutalikaso za olata yo ko sala ngo ndenge dona kondo za sérieux bonengo lingana manette na yo otiwa na boale olati bouffon o sala ngote so biso to sala ngo to bima déjà lokola 50% poni ba bouffonnerie to bima lokola da ba zoba ntamo moto maboke to ba to bondo ga da ba mo faire ba to pamba tu vois voilà mais sikoyo 50% so na tse so na diambe comme ça na comme fou donc ba ko pexanga pena ba veni ndoke son homme repose en paix ba master na bana Jamaïque Boba Beko Charlie Kandolo la bosani sunani comme si boseze babité yo mikande binyo ko mela tso diamba te pourtant na meli diamba na ke ko suba bana na tele mangi na tsebo no suba ba so sila te yo ça da effet bombe de akala to donc na suba zo sila te na bibo na mela ko pona lala po na zana besoin ba pongi na ke na lala pongi boy na mo le no dinga la parfum mais rende quitte tout cas on sait que si c'est comme ça là donc diamba dans la bête on lui soma bien joyo azada donc katikata comme liboma donc bo pese sous de pas ko beba dia mutu alors pour ngai na lobi boye biloko oyo basali ezala mbala suka pe na osenga na président Masumu na président Elongo oh voilà yo lo babango ke ezala mbala suka yo ndozo pekisa bango ozo bondela bango batika non et na babango ezala mbala suka en tant que d'abord grand frère to bunga raté voilà na théâtre ne to sala ngo ba mikolo pe bazala bana mike pe bazala ndeti ya Fredi Mbali Osomba ça vient nanga donc soki alobi nanga likamba tant que mukolo pe na kama bazala hypocrisie nde mo so to na tournage ya Fredi ya hypocrisie oh ya soki alobi likamba yo kakaye yango lokola soki ba ko kanga tant que mukolo en tant que yaya ba retirer ba maloba na bango honneur so ba sa pene mission ba tala te ke epela loba na bango boye bango bazong sebete ba sa les mission mususu les ya ko finga ba finga te ba retirer ba parole en tout cas ngai ansi na sima ko na ba analyse nyos na landi na moni pe ke fallait pas na ke na ngonde ngwana esalinga pe ngamo pe pasi amamepela limbisanga na nyos ona le parce que eza ko to la vie amutu omoni ya lo bango ndeta finga epela mais auto la vie amutu oh via mutana maboka nzambe nzambo asali kona sia osepela na ete ya mona bato internet ba osepela na ye ba lo ba fingi ye mais o finga mu ekela mo nzambe nzambo apesa ki opoke nde poto zaki na poto to zaki to na ko lia no vungule awa to lia no malewa awa to lia no biloka pamba awa amatisi opoko mo finga bato musuba na mbongo te yo mataka avion osala na quartier na bino ça c'est l'orgueil les avantages omoni ozoko se vanter na eloko moko boyo oyo quartier mo pe yo te mutotonga ki yango bilo mo ande mwana. Alors, s'il te plaît, par rapport aux valeurs, Oyo Nazali Penza Beta CT, Nako Beta Penza CD par rapport aux valeurs, est-ce que na kati ya monde à théâtre, na kati ya monde à maboke wana,
tozali na bampaka te tozali na bakondite oyo lelo ndeti makambo ebimi boye keno entre bacomédien bango na bango bakomi kofinga na makambo ya mabe na batelevizio mpe bampaka babimi babi non halte ici donc yo koloba so te plutôt ofandi nanu wana libela et par ofandi nanu pema nanu parce que osali mabe osali bien osali bo bampaka baza te mpona kotia oyo babengi kopesa ordre kolakisa bavaleur na makambo nyonso. Merci mon frère. Omoni eza pasi ezaka non seulement na domaine na théâtre même na musique na autre so awa même na politique to banga na société omoni kobeba ya mboka o ezali par rapport à ba valeur renversement de valeur na kalezaki na biso so mukolo lobi mwana mukazo respecter pour ça mukolo voilà omoni so le président Massouma a téléphone à bengi as ayoka yekutute ata mukete ah bon ngano ba noti baba to kilelo baba sa succès ngaso papa Massouma bengai rande kita na telelo moko na moni bo retirer to sala besoin sa boy non sala pona mi ke aza papa lobi nanga ya mi balé azali président na biso a NTPC a lobi nanga comme état bato bazo orienter biso voilà omoni na aussi retirer mais ba lo bangoti na pesi papa Massouma message o soki olandi biso sala appel benga ansi benga la duchesse si sont ba retirer par so ba retirer ayebi ke ba yoka été ba banga mutu ke bato kilelo mena kilelo we ba pe ke kilo bi pezali na lobaka mao pesho rande kita rendez-vous na kitata lelo zo dondwa. Est-ce que ba kufi ba senge ba mbongo ba soutenir bango ba yebaka te ke lobi pe passer ko komela bango ba yebaka te pona nini ba no monaka ke bango ba faire lelo wera tanga no sa succès on peut ça mingi exemple wera ayebaka ke succès pe aussi le comment pas faire ayebaka pété abono baka ke nga wera nga ka faire donc oza lelo yebaka lobi ba tumsu pe ba robimo pe nzambo bimisa bango parce que oza nzambete kofinga mutake na to akota toletsa boye ko sala boye eza kofinga nde nzambe oya kelaki mutu wana po yozwi mais ebake nzambe bibobi atombolaka mobola pe akitsaka mutanini ya bozwi lelo za la bozwi lelo mo gozanga te okosaka ere bokumba ba mituka ka kuna ere mutuka tuke tuta mutabatu munde la botolo mukanda bazongso ebele baya awa moko na ibi azaki atalaku ya kinkestere meneya comme ni fwa kumputu viera tire na kenda potote asala même cri ngana yemba te nabina te fwa kumputu yaya mama na mbrikiti olingi nini fwa kumputu tire la comme na suka pemena kenda potote mais alobaki fwa kumputu akokufa na poto voilà donc faites attention nzambe ne mutatombolo nzambe mutapambolo yango elobite ke o mankele batu o fingela batu même si basalo mabe ces gens est-ce que ba priaka tant besoin na ba image ko ba sali ba sebe est-ce que vous priez mais bango baza ko déplorer que no bango nde basungaka bino baza ba artiste baza na poto basungaka bino tant boza na ba maladi bosenga ba mbongo atia bino ba mbongo mais boza ko hésiter te ko finga bango bana omoni bazo généraliser makambo bango ba finga bango yo somoni ngana leki na fingi tanko ko papa le berene molinga kimbanteng o somoni ngana leki na fingi ngadiade to finga bango bango batinda banani mbongo asa continue ba comédie no sombongo et puis chose grave ça linga passe alobi mukolo ba ko sala liste ya bato baza malade à se référer na Tcheko ne basaki liste ya ba soutenir pour zaki malade abi a bloquer mutuana et puis a contribuer te muta benga été pona ba ebisi ke mame pelato kalunga aza malade tala motema mutu le cœur de l'homme o lobi on a kata motema na ye donc pona ye mame pela robela pona ye kalunga robela abosali ke yema robela lobi voilà donc yemo pa robela oh papa nani ebiso yo kufa liboso mutoto mutono kufa liboso na yo mais yekuna tabeli awa bozo mbongo te botinda c'est ça la différence voilà a lobi bongo par rapport à assurance ya mundele yo kana ebisa yo assurance ya santé eza na hôpital te nzambe ni muta siraka malgré l'oni frère Patrice Basila vraiment frère Patrice Basila merci rapidement malgré ONI bitumbesi la raté malgré OMS les maladies et so ko makaka corona utobima awa ezate so ba hôpital eza ya malamu ceux qui soient de santé assurés ndoko kufate te trompe Marie Misama zaki na mbongo boule nzembo baemba boule yo boule o babi soki liwa ezalika pona mbongo mais boula kufite parce que to sala ki nyonso pona boule mais liwe la kisi biso ke eza na nguya koleka frère mikiti so la ndingai banga nzambe na tangi la duchesse na tangi ans bo banga nzambe bo tali ba analyse mais bo mona analyse ça différent par rapport à ba analyse nyonso na yebisi bino vérité bo mikiti sa nzamba otombola bino bible lobi na biso bako finga bino
bako chola bino mais bino bobanga te soki nga nzeta mobesu basali ngai boye bino nzeta ya okauka bino molibolo bapo bino bozaba nani boleki yesu na nini yesu bafinga ye bato alesa mapa bahumilia ye batambuse na kwa na mboka mba spectacle babaki ye nekulusu babi tolingi barabas bobimisa kulu na bobimisa moyibi mais bino baba nani obotemi le po fingi biso biso pe tozongisi alors boboseli le banzambe lobi nini honte à vous soni na bino en tant que bana mibali soni na bino en tant que bana mike soni na bino en tant que les artistes o bateyaka batu mais bino moko tala bokwei trop bas mpona kofinga bana basi oyo bino bokoki koprotege bafaible bokoki kofinga bango na makambo bawese na kati honte à vous ndenge tomona makambo politique ndenge bokomi mais nayebisi bino émission eza dernière émission oyo tosali bolobaki so bomoni émission mutu oyo akoose ngaka ndekita na ose so bofinga ngai mais na nsima kofinga nga bokomona oyo koyela bino oyo ngai nasala bino te mais oyo nzambe asala biso bafaible bapauvre biso bato na Congo mais boyeba yango Congo eza riche bien que sepe na poto mais Congo eleki poto na makambo ebele so tobotono ntango awa bofuta parking biso ya parking ya te parking 1000 francs boyebi mpe ya parking courant oyo bino bokumisaka kuna boyebi facture bofuta courant bobezaka chaque jour c'est bien sur ma groupe awa ne groupe makele groupe makele c'est bien sur ma groupe na si ma prison pour ça les 4 merci la place na Congo za pour 4 na te bon minimiser Congo mboka na bino pour ke ba poto na ba ba kotsa ba to pour ni o mona ka fini Congo azoko kumisa mboka ba paya ke koneka mboka na biso moko Congo mon frère faut pas blaguer. Dernière question. Non, faut pas blaguer mon frère. Parce qu'on inventé poto. Ngana poto yambo katata na yo. Est-ce que va la vérité? Quelle vérité? Que poto l'équipe qui ça. Et l'équipe nami. Tout le monde va bloquer les kélites. Ba miyibi, on va ça biso to souffrir les lots. Ils a porté à Félix Ter, ils a Kabila Ter, ou yebiango. Ce sont des blancs. Ba ko timon la ba kena, on ba comme ça. Merci à l'équipe avant de commencer sujet mususu. Dernière question. Est-ce que vous avez parmi Babogar il y a Babogar ou bazana comédie? Bogar na biso so comme les 10 balles tata, 10 balles. Watara we. Non, parce que maman est la lobby que non est-ce que batanga Babogar le ko la ba Christian Shoga, le ko la ba le fait pour nous batanga pe ans. Est-ce que lobby boye? Beauté ya muto dépendant na muto aza ko lula ye. Voilà. Parce que soki totali basi oyo batu babala na mibali oyo batu bazwa to kolobela beauté te. To ba le goût et les couleurs ne se discutent pas. Merci Randekita, merci beaucoup Randekita. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous en avez mbote à repéser? Non, pesa mbote panati. Na pesi mbote na Ans, na pesi mbote na Kalunga, na pesi mbote na Mamepela, na pesi mbote na la Duchesse. Et puis na sali message au pona koloba ndeko na biso sali biso remarque pona matanga ya papa na biso Kwedi oyo azaki papa oyo tolingaki mingi azaki na ba valeur ba respect en tout cas tout ça pe moi nguma pa na to boma bezo ça bezo mo pampa bezanga tina to ça no matanga vie to le lano vie patriarche papa na biso oyo atiki biso nzambe pe en pambola biso moko pe biso pe so ke ne zanzira muto to kite mboka oyo mokili oyo bali la biso pe na honneur non que pendant que tout ça l'événement papa to banolanda suma kambo wese na bango n'importe quoi c'est la dernière parole de notre émission, de notre invité plutôt. Quant à moi, je vous dis continuez toujours à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, également sur Tout Info. Merci beaucoup à Gédéon Laurent qui était derrière la caméra, également merci à Hervé Mbela, merci à Jordan Panzou, merci à Gédéon, merci à Lapana Jona, merci à Sari Vambala, merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Continuez toujours à nous suivre et à nous donner votre confiance. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine.